Pessibiso Banson Mbote Sika Pizwami Bino. À tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, bienvenue sur votre émission. Quant à moi, je peux dire que Ebenezer, que l'Éternel soit élevé, que le Tout-Puissant soit élevé. Merci d'être là. Merci à toute l'équipe technique qui sont derrière les caméras pour faire pour réaliser cette belle émission que vous aimez vraiment beaucoup. Merci à tout le monde qui nous soutient. Merci à vous tous qui sont comme les partenaires de cette émission. Donc que le Seigneur vraiment vous bénisse. Nous disons un grand merci à l'Éternel de nous avoir sélectionnés parmi les vivants. Je suis à côté de moi avec l'homme de Dieu, la personne à qui vraiment on va passer des bons moments. To Yoka Malobako Tepa Yatata. Qu'est-ce que Dieu a dit? Vous savez très bien que je suis le porte-parole de Jésus, le frère Georges Sumba, c'est toujours votre frère. Je dis un grand merci aussi à Michel Chako, merci, le boss des boss, Michel Chako. Je dis un grand merci à les procureurs Malik Bala, les juifs noirs, et à la privilégiée le procureur Malik Bala, maman Chidel Bala. Je dirais aussi un grand merci à Tosca BCBC. Mon habillère, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour soutenir, pour la bonne marche de cette émission. Et à Patou, qui est ma lumière de Lemba qui nous suit aussi en direct des Congolaises. Merci pour vos soutiens. Et avant de passer la parole à mon invité, Shalom l'homme DJ. Shalom papa. Boni papa. Et Nangola Zambé qui m'est ok. Vraiment, nous sommes bénis à cause d'un plateau. Quant à Bisso, Trobika, Bouye, Imalam. Et to benganaki, to solo laki, to planifiaki, et on le tous ensemble. Nzamba chaki fardo moko kati na yo oyo to bengisaki yo lelo po bana nzambe ba bénéficier na message oyo nzambe atie kati na yo to atindaki na nzela ya l'homme de Dieu. Le nom premièrement avant to kene na ba détail mosusu. Comment on ezali Onésime. Pasteur Onésime. Pasteur Onésime. Pasteur Azana combien de temps en Angola? Ça fait 10 ans dans Angola. Ok. Œuvre de Dieu aux exercices wapi? Tout ça dans l'Assemblée de Dieu à l'église Medej na Palanka. Ok. Tout ça pendant la révérence de l'Assemblée. Tout ça travailler ensemble. Tant on peut faire un thème. En tout cas, ngai mo makanisi tambolaki. Donc peut faire un thème makanisi tambolaki. Ba am oyo ekokota na lola na ba am oyo ekokota na lola te. Amen. Qu'est-ce que le pasteur veut nous dire par là? Il y a le thème de biso ezali ko la pesa ki biso. Auto ba to partager na mkola lelo ezala ki confirmation ya ba am oyo ekokota na mkonzi ya Nzambe na oyo ekokota te. Il y a thème wana eza kolo bidam ta pesa biso. Eza thème utina makanisi na biso te. Uti pinde pa na ye pour na to meka ko éclaircir. Si ba am oyo ekokota na oyo ekokota te parce que toujours passer moment moko to na kati ya confusion. Il y a plusieurs âmes qui sont qui bango pe ba kokena bokonzianza ya Nzambe. Alors, wani ça va passer na biso. Mais selon la décision clé ya Nzambe yemoko, ya ngonda mandaté ngana ya na meka ko expliquer pe ko confirmer si ba âme oya lingi. OK. Et kota na bokonzi na ena oya lingi te. Tous on a des alliances autosali na Seigneur. Voilà, on a alliance ya loi, to apina alliance ya grâce. Ils en ba âme oyo babimina bazofive na loi ya Nzambe ezapena ba am oyo bazofive na grâce ya Nzambe. Alors ba am oyo bazofive na grâce ya Nzambe et bango pe bazo ko espérer que ba okota na bokondanza ya Nzambe. Ba am pe oyo bazofive na loi to na bolingo ya Nzambe bango pe bazo ko espérer ba okota na bokondanza ya Nzambe. Nzamba boyi abi pas question. Oh. Parce que na ba am ancienne alliance na ba am oyo bazofive na loi. À l'occurrence, au coup, en alliance na Abraham. Bana Abraham. Et puis, au coup, Moïse pas bien comme moi na Abraham. Yenza ambassade a pesi mibeko pour introduire na peuple ya Israël. A introduire mibeko, peuple ya Israël va demeurer na kati ya mibeko. Tant Christ aye na vie mususu. Et ça différent na vie au Moïse a nini amemaki. Via Moïse, il y a Mibeko, il y a Christ, et ça c'est quoi? Sans Mibeko, parce que c'est grâce. Grâce. Ok.
kuna formé ba disciple na ye pe na kati ya ba disciple no kuta pasteur ba apôtre bazalaki après Christ kokufa nde sikoyo Saint Esprit aye kopesa ba don na 5 ministres apesi don ya na ba pasteur apesi don na ba évangéliste na ba apôtre na ba prophète pe na ba docteur abandi ko travailler na bango 5 ministères. 5 ministères comment travailler na bango. Et les 5 ministres eux bazar rachetés par le sang ya Christ ba travailler na cher Saint-Esprit. Bango bazar ko espérer ba kota na royaume Nzambe pe aboyi. Alors bi même eux bazar na kati ya nouvelle alliance. Na ba na kati ya ancienne alliance. Ba ko kota na bokonzi na ngai te parce que la mort liwa esimbi ba amna na bango. Am nyonso o liwa esimbi. Moye azwango ezate. Abi voir même am ya Seigneur Jésus. Donc on liwa simba ki yango. Azwa ki yango te abandonné ki yango c'est la croix. Christ a gagné. Papa pourquoi tu m'as abandonné? Parce que la mort est touchée déjà Christ. Il faut y Nzambe. C'est la promesse n'est pas que Christ. Après 3e jour, il faut atteindre esprit de vie. Et il y a kozwa am ya Christ na ce jour des morts pour y azala ki dignité avant d'akou kuna yango Christ azonga ki na likolo. Donc to ba isaka Christ yemoko nde mutazwa ki azuma koki ya kozonga pa ya tata biso yemoko makoki kozonga pa ya tata ngolu en fait. Donc zamba sala ki justice parce que il y a mérita ki te ko vanda kuna parce que premièrement il y a botama ki te neti biso. Biso to botami na l'essence adamique. To botami na nzela spermatozoïde. Nde sika condamnation ezali. Parce que mutunyo sa botami na spermatozoïde force ya liwa esanini esimbiye. Asa conduit par l'esprit des morts. Si Christ a ko botama na spermatozoïde te po yefu molimo ya bomo esanini esimbaye yango botama ki na nzela ya Saint-Esprit. Déjà, il y a un deuxième naissance et deuxième alliance. Première naissance, il y a spermatozoïde. Deuxième naissance, il y a la première naissance, de condamnation, c'est Ezali. Il y a Christ a intervenir. Il y a racheter la âme. Il y a la condamnation à la première naissance. À côté de la deuxième alliance, il y a miséricorde, il y a vous allez bien. Alors, le cas de miséricorde, il y a la deuxième naissance. Batu nyos va au côté de la deuxième alliance. Moi, je vais vous développer. Et ça, je vais préparer place pour que je ne pas paradis. Je vais vous pasteur, il y a prophète, il y a évangéliste, il y a docteur, il y a apôtre, il y a Christ. Il va racheter de l'éternel. Parce que nous n'avons pas na paradis, mais dans le royaume, na yété. Vous allez. Bakofana na paradis, na qualité de homme charnel. Ozolanda sikoba obasaki alliance na Nzambe na ancienne alliance bana Abraham o Nzamba ponaki okuta ba prophète baza ba sacrificateur baza ebele e ba oya ponaki wana o ba alatsaki bango elamba ya bolingo na ye akomema bango pe na paradis mais la qualité ba homme animal. Ozolanda OK parce qu'il y a une différence entre homme charnel et homme animal. Homme charnel eza moto ya yambi molimo mosan homme animal eza oya botami na spermatozoïde. Donc, nous avons un spermatozoïde. Nous avons un grade qui président au grade de nous avons homme animal. Comme homme charnel, sur le côté de l'alliance, il y a Christ. Parce que, bisogno que bota mara batonia, niama. Les seuls mutabota magi moto mutu, ça veut Christ. Vous comprenez? Alors, tout ça, la confirmation, il y a un homme qui est dans le royaume, il y a un Zambie, il y a tout le monde. La blog sur le simba car pour n'amener comme ma canisse na biso le message de la main la lumière. Voilà. Pour ça nous va comprendre quand même. OK. Alors l'ancienne alliance de Tocholoba, liwa simbi, na deuxième alliance pe liwa sanini asimbi. Mais nous avons la grâce. Grâce aux anango ezali présence ya Saint-Esprit. Le quoi nous avons le Saint-Esprit. Moi ba ame na biso kende na condamnation de na Tocholoba. Ezate. Parce que tout ça, il y a molimo, il y a bomo, il y a bomoi. Parce que guerre, la guerre, il y a liwa na vie. Alors, 100% liwa, il y a un spermatozoïde. OK. Alors, tant que nous avons 100% il y a vie, il y a un molimo mosan. Ceux qui ont bimi la vie, c'est quand on a vie à molimo mosan, au côté na mabele, il y a bomo, il y a bomoi. Wana liwa suzana pouvoir le colonna yo te nguya liwa kwei. Mais si quand on va dans le bende likamba ya ko kende ko demero kende ko fanda wapi. Parce que Nzamba ame belé lelo o bazo tie lika ke bango pe okeka na royaume. Siko Nzamba lobi ke no ba ame oyo pe Christ a gagné na deuxième alliance ba ko na royaume ezate parce que liwa pasa nini asimbi bango mais siko po okota na bokonzi na ye. Il faut a déléguer ame oyo Christ azana ngo actuellement ame Christ azana ngo lelo. Ame wana
Ce qui âme na yo. Et quand tu as contact na âme ya Christ, voilà. Nde comme membre ya royaume ya Nzambe parce que aujourd'hui âme o eza lié na vie éternelle. Ce qu'on zamba kozoba âme oyo baza lié na âme au Christ azana ngosi sikoyo. Yango nde ya kozwa akotsa bana bokonzi naye. Mais eza à travers ya maloba otozolo ba sikoyo. Parce que maloba otozolo ba sikoyo en réalité eza Saint-Esprit mutana lo bangote. Eza penga pete mutana lo bango. Muto fa lo bango sikoyo eza Christ yemoko. Mais ça mire nini cohésion mo salami oyoka ni mo salami entre Christ na Saint-Esprit parce que nga âme nanga evandisa mina maboko ya Saint-Esprit so Saint-Esprit a dédié ki âme nanga na maboko ya Christ yango Christ a délégué âme nanga et ya koloba na part na ye pour la vie éternelle parce que message que papa sibiso est un message ya loi té et ça peut ya gracité mais un message ya justice ya troisième vie ya lycée quoi. Il y a un débat sur le Tindanga, il y a un Tindanga déjà dans le Kolobelé. Pour Seigneur Jésus, à côté de la Bokonzinae, à comment régner 4 Nabiso. Donc, le message est très profond. Il s'appelle ma Kambébélé, si vous trouvez que la place en a ceux qui nous tournent au Kozala. Mais l'homme dédié, Tango Christ Amati, Abina Kotine de la Bino Mosungi. Amen. Et puis quand on a commis en Zambie, il chercher premièrement le royaume. Si on n'est ni ezana na ba am mususo déjà ba commis bazan alliance na Christ. C'est que grâce au ya méritaki automatiquement le quoi tozan alliance wana. Biso pe photo mériter grâce wana. Amen. Alors neni ni ba am oyo bazan alliance na Christ. Bazo mériter kozala na royaume. Tozan la vie paradisiaque. Dans la vie royale. La vie paradisiaque est liée à la vie au Christ sur la terre. Quoi ça qui n'a 30 ans. OK. Alors vie au Christ ça qui n'a 30 ans sur la terre, il y a une vie paradisiaque. Vie on les a dédié pour le paradis de Dieu. Le paradis de Dieu. Vous comprenez? Vie on les a dédié pour le paradis de Dieu. Alors vie oyo tout ce qui n'a ngona bokonzi ya Nzambe, et ça vie spirituelle au Christ ça aussi sikoyo. Vie on est ça différent na vie ozala ki na ngona mukili awana na se. Vous comprenez? Okay. Alors na kolinga pena to meka ko kota pena na compréhension ya message au poème de biso liba côté. Parce que ya wana odoba to ça mingi na kati ya confusion. To confondre ba vie. Vous comprenez? Les gens là mususu so confondre vie à loi na vie à grâce. Ça deux vies différentes. C'est que vie éternelle paix, ça peut être différent de la vie à grâce. Pour vie éternelle, ça na maïté, ça na makilate, ça est esprit. Vie à grâce, ça na maïté na makila. C'est que selon Nzambe. Mutunyo siko ya vivre na vie à maï na makila, moya mo na bokonzi na exacté. Il faut donc siko nzoto o ya za na ngo éternité, ko za na maïté za na makilate poto ke kuta na ye Nzambe yango na lobi. Bato ba za racheter na makila ya Christ, moya ba kota na bokonzi Nzambe exacté. Mais moi bakota bokonzi Nzambe exacté. Okota ndenge nini? Parce que nous autres il y a Christ, il y a grâce et ça impossible nous autres vie wana emi mabiso na royaume. Impossible. Yango même Christ tango azo solo na moyiba bise lelo okozalanga na pas na paradis mais na royaume te. Vous l'entendez bien? Ah bise que lelo yanga tozana na royaume ya Nzambe te bise lelo yanga tozana pas na paradis parce que ça na Christ a une vie intérieure, na vie extérieure. Vie intérieure il y a Christ il y a monde bakene on a moyibi na pas na paradis ça fait ça que miracle c'est que Lazare a bongoli maïvi nous ça vie extérieure mais vie na spirituelle il y a monde zambala ndaki na troisième jour pour section ngwe matalo lo la po yango za terrestre ça c'est céleste tout ça la différence entre terrestre et céleste to kota la confusion s'il vous plaît mais à sali grâce azo kota ba âme ya ba nation on va travailler dans Jésus na paradis comme homme charnel on va travailler qui na Moïse na alliance ya Abraham comme homme animal. Vous avez changé de décision oyo azate. Cette décision na yemo konzamba azo ata to salindenge nini to ko changer décision na ye te. Décision na izandenge ya lingele lindenge beto to ko sala ndenge ya lingele lipoto mona il faut to zo nzoto oyo ya salini azana ngo actuellement na ba ange na ye. Et vous avez perception de notre Seigneur Jésus à travers le message que nous prêchons maintenant. Autre transmettre bien. Wow. Siko, comment peut-on nous différencier les chrétiens au baza déjà na âme baza na âme oyo ba okoma ti na oyo ko sala ba kota na paradis oyo sala ke ba kota na paradis oyo sala ke ba kota na royaume nzamba pambolo ezaboye chrétien de notre ba chrétien ko ba na droit ya paradis
eza ba oyo baza na elemba molimo mosantu baza ba consommateur ya arbre du bien azolanda ba oyo bana elemba molimo mosantu te baza ba consommateur ya arbre du mal na nzambe azwa lokumu tango Christ abotami sali na loi ezalaki lisusu te sali yaki na grâce voilà alors ba amu oyo baza na alliance na Christ na grâce nde nazoloba baza ba amu oyo clairement bakeva na paradis sini oyo ekelakisaki baza ba membre ya paradis ezaka présence ya Saint-Esprit oyo basali nini toza na yango donc présence ya Saint-Esprit na bafili na biso eza signe ya bilembo oyo tokota nango pa paradis kuna tokofanda na ye moko Saint-Esprit éternellement kuna tofanda kana Saint-Esprit moko éternellement na vie ope Christ na vie oyo Christ azalaki nango awa na c'est pas to copier Christ c'est que to copier na nzela molimo mosantu et on de to copier parce que soit dans molimo mosantu malamo comme membre ya Christ ça molimo mosantu za membre ya Satan OK avec molimo mosantu za membre ya Christ yango likambo pe nzamba zo lokumu parce que ça na batobeli to so potana to so bomana na pona lisumu na lisumu te ya ato za ndenge nini tant que ça na Saint-Esprit te ato sala ka badon ato osala makambo malamu ya ndenge nini tant qu'on a Saint-Esprit te oza membre ya life oza membre ya Satan parce que le biki c'est nzambe pas biki sabiso et dépend na ba effort na biso te et dépend de kaka na présence ya molimo ne kati na biso c'est tout yango senga po molimo ya senga Christ aya asopamakila après sa vie na ye après cet espace nini aya avant na vie ya Christ cet espace avant na vie ya mutu musuté yo ya Noé ya Moïse ya Abraham te avant na vie ya Christ asa kobetela biso masolo ndenge ni Christ a vie a vivaki aso confirmer que vie ya Christ eza vie vrai ya bonza mais bato bele pele ba na confusion na place que bandi malano Christ a pombe comme bango na pombe bandi ba prophète na bango o nute na David na bokonzi yanza ko konza nzambe zaka dédié kana na Christ ni Moïse ni Abraham ni Isaac ni Jacob ni Kimbangu ni Mahomet ni Bouddha mutu moko te o vie ya paradis to ya royaume ya nzambe dédié pour na été à part Christ yango siko na première vie oya pesa biso ya grâce tout ce qui est dans le paradis vie ya misato so pesa biso ya lycée quoi yango to ko tongona bokonzi na ye ezala ngona débattre ezapena eloko moko to ko sala poto balola makambo ngwe kuma ndenge to kanisi ezate ezaka juste ndenge ezamba ju décision na ye ndepsi to se soumettre ye mo ka yemine na osala makambo na ye me ya mutu ye ezaki makambo ngwe sala nini elobama oye jamais ko utiliser nyama kwa loba na minute te ako utiliser biso ka bana na bato po aloba sikoyo azanga ndenge na moko asaleli ba formule na ye am ya grâce yango toujours ba Saint-Esprit mutawo tindika ba pasteur baloba bele ba église fungwa mi Saint-Esprit na service na collaboration na ba saleli ba pasteur ba prophète ba évangéliste ba docteur bango nyonso bazana collaboration wana ye mutawo tindika mabalo bana panza ya nzambe mais sikoyo na tapo to koti c'est exact ye Saint-Esprit o yaka juste à confirmer que makambo to zolo ba eza vrai c'est tout. Na minute so muta duvida na message autozoloba les seuls témoins ou confirmer que message ya vrai ka Saint-Esprit mais combien de membres au Saint-Esprit na bango et que message so que vous avez nzambe te to loba ngo na plateau na yo non tana te message est directement ya nzambe ka bien expliquer et puis ndenge ne so bolingela to expliquer bino les trois vies na ko expliquer ngo vous comprenez pour batebele to beta ka li solo ba ya c'était connaissance ya arbre du mal connaissance ya arbre du bien to yeba pe yango te na to loba ngo na espèce de définition wana awa voilà vie ya connaissance ya arbre du mal eza vie ya spermatozoïde vie ya connaissance ya arbre du bien eza vie ya Saint-Esprit vie ya connaissance ya arbre de vie eza vie au Christ eza nango vie éternelle vie ya lycée quoi vie ya sainteté vie ya justice vie eza immortel vie wana eza sans péché une sorte de naïba le corps incorruptible le corps sans péché le corps moko eza corrompu te yango ndesiko toza message ba zo déléguer biso to pesa to bana part ya vie wana na yebi secret wana malamu mutako sanga et puis awa force ya Satan moyeza lisusu ezate po ba âme na biso simba mina o alike nangu ya zomo deux après la carrière ya histoire ya Satan mais nzamba ebinde nina okena makambo ngo biso to yeka to lobi lelo po makambo to loba lelo biso to loba ngote OK izana bato baloba dishaka kala biso l'histoire te que to gobota mais to bota mite to yepe to tepe na l'église to lobi pe na part ya Jésus to so kendeka na confirmation vraiment si ko tito comme une étape ya suka o ezape suka ko confirmation ba amoye ko ta po bata grâce s'il vous plaît ba tia eliki ate ba se distracter ba tia mutema te ke ba kota na bokonzi nzambe po eza impossible par rapport ya nzoto basani ni bazana ko nzamba zo sauver biso par rapport ya banzoto
asobi biso na nzoto ya Christ ya grâce pas asobi biso na nzoto ya Christ ya justice ko na nzoto ya Christ ya justice tozo na vie éternelle ye moko alobaki mutu moko ta mona papa ça ne pas na en réalité message que permet surtout ki ndiko mona tata biso nyonso to kota que nous vendre na tata to liana eza maloba o tozo basi siko eza maloba ya justice eza maloba ya grâce était. Qu'est-ce que le chrétien peut retenir par rapport à message oyo pasteur azana on a parlé nzambe nzamba za lokumu ya mutu ya oyo ba ndeko na biso ba chrétien ba koki ko retenir ezaki tomeka ko busala ma différence ya ba vie vie ya justice pe nzamba pesi so poto na troisième vie o ta troisième vie ndamo kilanga ni atata ye moko OK esika gloire na Eva ndisami eza na troisième vie et puis tout ça va porter parole oazo ko utiliser tout le bana par et pour te éclaircir si ba vie en mala malam pour te lungu biso ba chrétien tout le monde na kati yako ya confiance to miyebe ya héritage na biso ya chrétien no se fois ba héritage na oazo Christ atikelie na sia moyo o na nouvelle alliance ezali pas paradis on a tout kufanda na Saint-Esprit ensemble mais ce qu'on a na Saint-Esprit te atoza no chrétien ba benga ko chrétien. Mais le cause de la Saint-Esprit est catégoriquement faux chrétien parce que ceux qui sont dans le vrai, la christianisme est dans le monde de la Christ et la Saint-Esprit. Parce que là, quand l'église, ça de la promoteur, mais il n'est pas utilisé par le Saint-Esprit. Parce que mon confiance, on a payé super responsabilité parce que la personne normal est battu. Mais la liste est ensemble sur la limboté, moi, il va considérer membre du paradis. Exact. Donc, pour la membre du paradis, il faut aller limbo et il y a Saint-Esprit, il faut aller Saint-Esprit. Pour la membre du royaume, il faut que dans le corps, il y a Christ, il y a Christ, il y a bon, il y a bon, il faut consommer. Donc, les membres du royaume, il y a mais jusqu'à là, on a consommé dans nos arbres de vie. À cette il y a grâce au arbre de bien. Ce que comme il parle de c'était bon pour tout na royaume. Ce qu'on lit automatiquement directement qui s'appelle ce couronne. Il y a à la couronne il y a justice, robe il y a sainteté, va plus se sentir avec vérité, ça peut évangile était éternel membre au bakota na royaume. Procédure ezani. Il y a procédure eza mystère. Ya mabumba ya nzambe. Il y a mutu ezala ki nanu lobebi ebima. Ba oyo bakokota na connexion na ma message oyo azopesa na tango tozali. Bango nde ba membre ya royaume na ye. Parce que au Congo on dit maintenant Matthieu tin Apocalypse, aux membres ya royaume té, aux membres ya paradis ya nzambe. Alors pour les membres ya royaume, exemple libanda ya o ngano to yebeza o ya so sikoyi. Si vous montez pour confirmer que vous avez pas Saint-Esprit, en fait, l'homme de Dieu, par rapport à un message tellement vraiment profond, et tout le monde a doute, maintenant, quand on prie, même dans les églises, tout ça, on a toujours l'habitude, il y a benga molimo mosantu ndia kamba ndia tambusa ndia zalana biso tout ça déjà rempli du Saint-Esprit. Alors quel est l'esprit que le pasteur est en train de dire pour na kota na royaume de na choloba et ça deuxième vie Christ a le poto kota na bokonza nzambe foto bota mambala mibale et ça na ba pendant seulement Nicodème de to solo là Nicodème a dit pour bota mambala mibale na so sona libumu ya mama na ngai habiteze possible so sona libumu mama na ote obota manzela ya molimo pe mai c'est-à-dire nanzela ya molimo pe pas parole Saint-Esprit to jouakaye nanzela ya mutu ope déjà dans la Saint-Esprit ce qui na Saint-Esprit et que nzamba sepela ki amna yo il faut ya sauver ya mo outindanga lokola pasteur lokola mosali na ye lokola messager na ye na koya na banda ya est-ce que oyebi vi oyo ndenge zali ebi ke nzamba azali ebi ke Yesu akufela ki biso na bandi koteya bandi ko expliquer tango yo zo ndima na suka na ndeko ya biso Yesu est-ce que koko ya Yesu lokola kolope mo bix na yo yepo ndimi soki nzambe asinyaki que après maloba ngande na solo ana yobo oto benga mai voilà nde na solo ana yobo ozomela mai wana après yango amna yo koko koma membre ya bonza ya membre na ye akozomba moke lembo na sanini apesi yo quand tu solo là ozo lembo molimo mosa pe ba fruit na ye pe bima batu ba yeba ki yo mutu mo boyo ta mususu ya mobulu na famille te mutu mobulu na quartier ba moni obongoli motema mala mo ba mo bengo faire un Christ bilembo comme mona na bizale no ya kala et sili bizale ya sikesa nini e komi zoko ma meza pe na batu mususu pe azui elemba molimo mosatu te mais quand na force ya parole ya pamba vous comprenez abongoli pe motema ko pe ko sambela
Pose la membre de la famille, pose à l'élembo. Si pose la membre de Christ, pose à l'élembo. Mosa, mosa pose à l'élemboté. Aux membres été. Si qu'on peut y aller, cause à l'élembo, wana, ni que ça la canne bisaleli. Oso makamozo sala, tout ça, mais mutaye ba ngo bien. Et ça la canne pensant yemo, yemoko, mutaye bi batunaye. Yemoka yebe pona, yemo ça, Jérémie na pona que des aux akimona mkena kasa ya mama na yo. Na yemo ko Jérémie na no mi yeba ki pété. Ni maman ne pas yeba ki ngai déjà na consacré au mosali na ngai été. Ils ont un mystère, il y a déjà ma bomba ni na ye. Dans la minute ngala na cause na molio mosantu yo yeba te. Na minute po cause na molio mosantu ngala yeba. Mais mutaye di plus que o bazabi ya biso. To ça les moza yemo kota. Kuna siko mutaokima azate. Ata o se déguster ndenge nini o mekokima na yo ye te po ayebi mutu moko na moko. Mais pour na chrétien yeba ki aza na molimo mosantu wana za mystère yaza le biso peto mona pe ba fui misu so resala ke non de kona biso oyo aza na commune pe na mokri ni Christ mona ngo pe belé za pe na ba témoignage wana mo inde ko pe na boya en tout cas ça nini abongoli moté par rapport ya message oyo nzamba pesio oyo oyibisa bana nzambe baze belé ba olanda yo ya koloba ke no bato nyonso baza batu ya ngolu batu nyonso baza na temps de la grâce babosa na royaume baza na bango cité ke ba ke na royaume. Amen. Na biso la confirmation. Je suis passé pour confirmer. C'est vrai. Tout ça là qui sentimenté, tout ça là qui bisoté. Tout le selon ndenge ye moko tata alingi. Après si avant ta oloba, tu ne payes ma question. Pour te dire que tu n'as pas question. Yo tango oloba ozo sabiso bo Seigneur to oloba nini? Abi eza par rapport ya ba onga muna pesa kiti. OK. Nga muna so pesa baba ngo to pesa ngate. Na yebi o na pesi. Na zo téléphone na yebi téléphone nga bien ndenge eza na rôle na ndenge ça et ça la na pesi yo. Ata yo osala ngona ndenge no osala mais nga muna yebi téléphone nga ndenge ça et ça la comme exemple moko typique poto meka aucune na compréhension. Voilà. Alors ndenge za ba pesa biso ngolu. Ayebi rôle yangolu très bien. Oui, bien, quand on lutte, il y a sangana, na ba démon, na ba ndoki, na ba tamabe biso to na kati ya bloc wana ngolu. Je comprends. Na ngolu za mboka batamala mote, ngolu za mboka ya batamabe. Batamabe o nzambe ayokeli bango mawa po iko pinir bango. Siko batu wana malika yokeli bango mawa, mais abasa dignité ya keno fanda na ye. Je comprends. Et ça wana za roi. Na yokeli prisonnier moko boye mawa mais prisonnier na za dignité ya kofana place nga roi na sani ni na zali ba hoya kofana ndeni ahoya te ndenge moko nzamba yokeli ba pasteur mawa bale ba kesika na lifelo na ba prophète bango nyonso ba kesika na ba tana atiki président ke nozika na zuka pasteur ayokeli mawa un prisonnier moko boye yokeli mawa aloko ti azu apprécier grâce on est pas que fana na paradis na ye pas que nozika te ma ke fana sembisika mo ya malam siko pasteur comme na lolendo ka kutana nanza ndama bi pas question ne ziba oyate ba oyate ba fa les cas kene ngana tala total nga cet espace na Jesus na biso tozala passer les cas kene kutana nanza o lekela wapi na moyenne mutu moko te pa Dieu est assez sérieux. Message à banda otina biso banda transmettre depuis 2020 avant coronavirus. Le gars qui a été déjà transmettre mais ça na lo basi arrestation immédiate il y a diable parce que a kangaki. Mais jusque là pas dans la prison mais moi na to yeba et ça pose un monde d'esprit. Sur ya ça que no yeba ça aussi dans la kangi ça Satan. Et ça fait folle pour la biso na mukina biso lelo. Pour Satan, tu tires au monnaie peut-être au payé. Mais il y a un moment où tu as Satan, il y a le bibo, Satan, qui est ça, Satan. C'est ce que tu as calculé dans biso. Tout le monde a des impôts, impossible. Mais c'est vrai. Parce que Makambo, Satan a un ça la tisiko. Ok. Il est commis siko. Il y a la guerre. Et là, on peut compliquer à biso pour te dire que Satan a bien été. Vous comprenez? Satan bien été. Dans le expliquer Satan bien, force n'est pas séva. Satan, discours pas. À sa opposant, un opposant, il est à s'opposer à la vie. Alinga à Joaka Yaku, faut mettre qui ange yabomo, babenke, babengo ange yabomo, babengo la terre m'a dit que soit ange des lumières, parce que la lumière c'est la vie. La vie. Parce que tu dois babengo ange yabomo, il a essayé Lucifer. Et quand on voit comme ange yaliwa. Bah, il combo ya ça, il y a Satan, le ange ya lumière, comme ange ya li, il y a liwa, le ange ya comme ange ya liwa, le ange ya lumière, comme ange ya terre, il y a ténèbres. Il y a identité, il y a ça, il y a Satan, c'est-à-dire opposant. Il s'oppose à Dieu.
Vous comprenez? Si tant que Satan est opposant quand les lois se poser dans le Satan, c'est l'intelligence. Au moins intelligence. C'est lui le diable. Il y a des Satan, Maloba aloba ka za masonge ba benga diable, za maloba o lokuta aloba. Maloba ne za maloba ko akize ba ame ya batu na miso nzambe ndeka sala ki job. OK. Ozolanda. Maloba ne za loku, ya lokuta ba benga ke diable. Satan prima za opposant ya vie. C'est comme maloba aloba ka ba benga diable. Il y a ce rôle à jouer en intelligence. Dieu ne travaille pas dans l'intelligence, il travaille dans la parole et esprit. Des choses, parole na esprit na ye. Abenga ka parole na ye image esprit na ye benga ngo ressemblance. Il y a deux forces qui travaillent. On va checker la carte ya Adam, on va salaka Adam. Achaka parole na nini. Achaka image na ressemblance na, c'est-à-dire parole na esprit na ye. Esprit na ye ça lié na souffle oyo montape apema parce que Dieu lui-même c'est le souffle. Vous comprenez? Dieu le Père, Dieu le Père vie éternel. Il s'appelle paiement. Paiement, il y a des là. Paiement, on a soutenu après désobéissance. Avant, tant qu'on a goûté sans Zambé, mais tant que Satan a détourné, il y a vie éternelle, et l'ungwe. Vous savez, on a dit qu'elle a sans vie éternelle. Alors, on a expliqué Satan. C'est à jouer dans l'intelligence. OK. Alors, il y a force, il y a supermatozoïde, il y a mobile. Et ça vie oye Satan asimbi. Et puis wala nzamba linga kate mutasa nini ayeba yango abana bango arbre ya connaissance di mal. Ceux qui boliang beaucoup fa. Et ça ne vie to na ngolelo. OK. Vie à Satan. Ce que vie oza ba démon et belo ba capable de faire ba dégâts sur bali balingi par l'intelligence. Vous comprenez? Il y a plusieurs choses dans la démontrer mon façon nyonso o ba là pour gloire ya nzambe so nge pa ya tata. Donc tu vas battu mais tu vas battu. Amen. Donc, pasteur, je verrais que tout Yambayo, Pinambala Sima, mais ils répondent aux contradictions. Amen, amen. Mais, dans serviteur de Dieu, Moussoussou, Oyope, Ayebi, moi, Azana, moi, Boyebi, Mingi, Alikambutali, Ngolu, grâce. Comme ça, tu mets un peu Kosololango, Nzambe bazo mo éclaircissement par rapport à message. Na une critique mais un message il m'a dit direct. OK. Je comprends. Je peux sa vie éternelle. Puis c'est qui la message il m'a direct et puis sa vie éternelle. Mais c'est qui la promesse il vie éternelle parce que l'esprit éternel il faut ça nini aya ko vendre la likola message écrit il y a Christ. Vous comprenez? Net yanga siko vie éternelle mutafandi likola message na ça nini na pesa pour gagner ba âme au ba kota na royaume na ye. Vous comprenez? Pasteur la roya. Il y a qu'on s'appuie mis na écrit n'écriture. Donc il y a des peuples différents. Il y a pas de il y a grâce, il y a pas de il y a justice. Donc ceux qui veulent me sentir sungi, tu peux se comprendre. Je comprends. Ceux qui veulent me sentir sungi, tu peux se comprendre. Mais ceux qui pas sungi été, encore peut mettre liba kundenge ba sacrificateur ba mettre liba ko pas Seigneur Jésus. Dès dans le baki Satan il y a gouvernement des qui il y a intelligence. Saint-Esprit a un gouvernement il y a ça, il y a sagesse c'est que Christ avant d'aki. C'est comme si tu as un gouvernement il y a parole il y a beaucoup pire. Voilà. Vous comprenez. Si vous avez pas ma solo to lobo, ça c'est Saint-Esprit il y a pas ma solo, il peut y place na wuti, na ndenge pe batindinga ma so ya yebi. Et ça le moté on a onésime na na mosa ya yeba exact. Vraiment. Donc ekozana ngope bitumba ya connaissance te ozaka juste pour la confirmation il y a message. Donc vraiment déjà nous arrivons à la fin de notre émission. La semaine prochaine pour Yambayo pour tout mettre un peu ko beta cité parce que message est appelé comme balamon roté. Donc il faut écouter pour et ça la misala pour y monter pays azolokum. En tout cas merci de répondre à l'invitation à Bisso. Tous en abattu sous bas soutenir kayo, ils en abattu sous bozakana bango na le lenge na Bisso ya babantu. Moi quelques personnes au groupe ça mbote nazala ba bien aimé belé on a linga mingi o ba soutenir ngai ndeko na bienvenue azana na Brésil na pesi mbote na pesi prophète Michel Sona mbote ana Kinshasa na pesi bande konyoso ya congolais mbote pour tout le monde bien aimé Louis bien aimé Fanfa bien aimé basa peut belé basa belé makasi basa belé na pesi bango mbote bango nyonso ba Jirbo frère Jirbo na pesi mbote frère Japon na pesi mbote bande konyoso na ensemble nzamba pambola bango pena bisika ba zwani na bosani pété grand frère na nga Noël na petite sœur na nga Natalia bango na pesi bango mbote nzamba pambola
Merci Nabino Nyonso, on a peine à profiter. Kopesa Mbote Nanga et pas ya Miss RDC. C'est la fille où elle a la paix, fierté. Il y a Mboka, Azotembra, drapeau, il y a Mboka. Miss RDC Diaspora, c'est Lubo Lisé. Lubo Lisé, Abi Yende, Nanenge Miss, en tout cas en France. Donc Miss Azamoko. Lubo Lisé. Et je me aussi, il y a Opesa Mbote Nanga na Alain Pata. Alain Pata et à maman Grâce Dick Pata, bébé Nabiso, Strela Bonita Pata. Toute la famille Pata, merci pour vos soutiens. Et na Opesa Mbote Mbote Nanga na Igor Lola. Sans oublier Rafiongo en direct qui a Congolaise. Na Opesa Mbote Nanga na ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba Moto Moro bien. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour émission Oyo P artiste Azala vraiment bien. Merci ingénieur Innocent Mafuta. Je me aussi dire un grand merci et à Pistis Mabaya, mon ami Pistis Mabaya qui nous suit en direct. Il y a Congolaise, il y a Juliana Magiga Gigiston, il y a Jires Bossombosi qui nous suit, l'autorité morale dans le Baïza Rafiongo, maître Bolose Poche, il y a Luanda, toujours Congolaise, il y a aussi Tony Mopati, sans oublier César Bilele et Amonvier Eloi Kanza. Fiston Baoula, héritier Mvouama, ya Nikon Kai, formateur des boss, ya Nico Mkai, merci le boss des boss, que le Seigneur vous bénisse. Il y a Ruby Visor, il y a aussi Chansar Malonda, Visor, Congolaise. Bon, mon akeba dédicace na Mbote na mingi zara bata Congolaise, les abatoyo bandima au soutenir les gens comme Elkam Muteba, le grand Gérard Luanda, Gérard Moko, Elkam Muteba. Merci pour vos soutiens et merci aussi à ma sœur Clarisse Lutunou, il y a SP Moda Mafuta, tonton Luka Lukash. Merci pour vos soutiens. Il y a Siandongala et sans oublier celui qu'on appelle Papa Gelor par rapport au Mokonza Bachege Nanera Gisasa Zala Pene Nachadrek Kolo l'international Patel Kamounen de Petro Fakare. Merci dans votre message. Namonage Komaki. Il y a Patrick Polo Skito leader. Merci et merci aussi à messieurs les docteurs Patrick Mpetz. Sans oublier Mika Dende, docteur Marcelo, le savant noir. Restez-vous bien sur votre émission. Vous abonnez massivement. Merci l'ingénieur Steve Vita. Tokutani Mbalasima, la référence au que le Seigneur vous bénisse. Ciao.